Julio Segari. Je sais pas. Guillaume a benga nga lobi ba mama na nga akufi. Bon, akufi. Guillaume telema. Guillaume. Azo inga ulu para za pona ya ma inconnu. Amen. Guillaume. Telema. Bo o yebisa nga mama na akufi. Amen. Akome aji. Ah, kolo balanga te zolo bala mutu mo bo so azana. Hein? Hein? 67 ans. Pardon? Bon, à Kofi Gène, mais avant Kofi. Kofi 70, il y a dans 67, à moi, on a mouké à Kofi. Kofi a un bon mot. Amen. À Kofi Gène, hein? Amen. À Beli. Monsieur Balobi, Télémayo Zovan. Où est-ce qui je suis? Hein? T'es dans le banayo, où est-ce que Nani? Hein? Ah, parce que vous avez Il faut une oh, les la pété, les la maman. Les la maman. Les la téguio. Maman koufi aux autres là. Que Dieu te bénisse. On va lui pleurer, c'est notre sœur. Donc, en bref, je voulais te dire mes condoléances. Amen. Amen. Regarde-moi. Nakanisi mukolo kende obeta manakaso pona arsha ngona kanisi. Amen. So zaki na o pamba na kaniso te. Alléluia. Na kanisi po ozwa makofi okenda ti na parki. Yango na kanisi. Amen. Mes condoléances Guillaume. Mes condoléances. Amen. Amen. Donc en fait, Naboye. Ozi li bangate. Et l'équipe monde entier. Vuluzi. Na kufira bokoro. Amen. Bokoro na mboka na biso. Amen. Les maman kufi kuna. Amen. Bah tu le numéro non combien oh? Yakawadi, c'est quoi? Yakabwekio. Ozole la pété yakabwe. Le temps du mois $50, moi $100 la batba ole la pas mana. Amen. Yako ba micro. 082 977 09 66. Yo beza pa koti de lombongo te. Yuma boya ngo basakata boza boy poani. Bandela 082 977 09 66. 082 977 09 66. Bato balinganga. Amen. Bogoki papa Yakakio. Oh. Bazo présenter dans le monde entier. Kamote na comprendre bon. Omoni bato balinganga. O balinga deni lesi. Amen. Bana yo na minito. Bazaza omona bango te me bazaza. Bazana simana yo. Batindelo mo eloko, batindela mo eloko ke lokunda mama, hein? Amen. OK. Mon numéro yo peswa. Ozanga ta moi 5 6 t. Amen. Apeso mo eloko. Amen. Nana besoin nango te. Zo angoka. Amen. Paro yanga, zo yango. Amen. OK. Que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Job 6,14 nous dit: celui qui souffre a droit à la compassion d'un ami, même quand il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Bonsoir à tous, à toutes mes fans, partout dans le monde, partout là où vous me suivez. Merci encore une fois de plus pour vos soutiens, vos appels, vos SMS en droit. Merci infiniment. Les lots n'ont pas ça. Point de vue dans la vidéo au Boti Golanda Siko. La vidéo à Pasteur Denis Lessi. Batumsua Bengare prophète, Batumsua Bengare pasteur, Batumsua Bengare Fuluzi. Vidéo on est n'a pas si na mutema na habité sur les amakiona, na habité sur les aventures oyo. Ba pasteur na biso, soit disant ma prophète na biso, ya Congo o basala. Ce qui me fait mal les années. Na audio na vidéo totolanda. Et le tiki les années. Pasteur Denis Lessi, mon dimina et maman na koufi. Maman na koufi na âge de 68 ans.
Pasteur Denis Lessi a Kamo Arabi. Or, akufi avant bon pour nini, akufi liboso akufi olomide. Ba chrétien bazaba olandanga ba ebi. Même si je suis le Dieu de la loi, je te ferai grâce. Wana zana juge na ebi so verset. Nzambe asala grâce na mutu nyonso alingi. Nzambe asala grâce na oyo nyonso alingi. Donc Denis Lessi yo vraiment lelo okomi vraiment la chair na yo na be mission bat balanda yo. Donc unité de mesure na yo ya liwa, unité de mesure ya vie ya mutu ekomi na âge ya Koffi Olomide. Denis Lessi na habité soki Koffi Olomide asali nini physiquement bon. Parce que auto moloba auto ben moski comme acharnement. Et comme acharnement. Denis Lessi biso nous stoyebi. Congolais n'y soit vivant na kinaebi qui est Denis Lessi. Denis Lessi fut un prophète. Je ne sais pas soit il y a ma kionateur solo. Natamo Denis Lessi okangaka ko banzondo bablo na TV wana ndo sala. Osala mambo belé. So il pela yima kiona so ya ipe ba CD to yebi pete. Mais na simana yango ba témoignage au mobima ba pire yo ba pire batu na yo ba mo sa biso ke note père wana ve wana ama kioniste asala makiona. Mais ça parmi bateau na bateau ba déjà au doute non ya bateau peut déjà convaincre mité manabam. O ba wande Holanda yo malgré tout blo beta bon blom su simba blom su za hasard simbi blom su za la yino ratana. Mais elo esa nga pasiza et comme il a acharnement na kombo ya Koffi Olomide. Denis ça n'a expliqué le mot. On est le Koffi Olomide soit Koffi. Le so Koffi Olomide a Koffi Denis Lessi. Tant sous toza mes condoléances à président va payer mon sous. Donc soit président va payer mon sous pour se déplacer pour bailler na makanga ya Koffi Olomide. Je dis bien des présidents. Tant sous va payer mon sous sur le délégué bateau. Va déposer ma germe de fleurs na cercle à Koffi Olomide. Tout le monde a okufa. Mutu nyonso okufa. Mutu tout okufa na ye. Eza nango elo route ya olobela sonne. Mutu tout okufa. Mais oya yo komi lo rola acharnement moko. Nulle part na Bible lobi que non so un message à mutu. Il faut le canate vos publier un bon. Au sein de numéro à Koffi, au sein de bateau à soi na Koffi. Pas mon plusieurs fois na wa Koffi. Ata grand frère ça na pasteur na ye. Mais il y a dit que pasteur nous ça na ya na ye. Ouais. Vous en avez vraiment pas aux légendes. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut beaucoup tâter. Denis Lessi beaucoup tâter, beaucoup tâter. Staria ma pasteur. Oh boss ya ba musicien nyoso ya Congo. Quand il y a les gens, il y a des fabricateurs. Tous les gens qui ont fait la arena. C'est l'arena à Makas. Et Simba. Combien de disques, combien de succès? Pasteur Kala. Il n'a pas moins mis fort. Kokutana Mutaboya Lipamoli. Baloba Kokutana. Kokutana par exemple, il a passé à Lipamoli, mais Kokutana avait un grand mouton et à Lipamoli. Oui, il a fait la moula au milieu de ça, que Mena Bogar, mais il a battu la Léo. On les a fait. On est ensemble. Koffi no kenda pas na autre de gens qui n'a pas né cela veut dire oyebi adresse na Koffi. So za ina message à solo que non nzamba tindela ki yo kala ki sa yo que non Koffi azokufa. Oko ke no lukai oyebi ndako na ye oyebi batu na oyebi donc oyebi entourage na po eza première fois te ok pas Koffi. Ok, n'a pas Koffi, il n'y a pas Koffi à Kabelo Bilamba. On met dans la massama. Dans un moutoumou où il y a une place à vendre. Koffi peut-être avoir une place à vendre, mais il y a une place Koffi à vendre. Un message aux Zoloba, il y a un message aux Nzamba Pesa na peuple. Abi qui yoloba na peuple. Na peuple, il y a un ce qu'il faut les gars na TV. Oloba bon parce que na peuple ozo pesa message o pesa la peur o pesa pour na peuple mo bimba ba oyoka yango
mais message à Kofi que non ba non mise au banana ou à okufa donc mutu nyonso a mael a omona que non target Kofi Olomide alors c'est pas bien Nzambe mo robina juge même si je suis le Dieu de la loi je te ferai grâce Nzambe batumsu asunga batumsu o Nzamba batela eza ou même pas bateau asambela rae ou bateau asambela rae ta bateau rae non bateau batambola na obanga Nzambe omoni marcher dans le commandement de Dieu ko banga Nzambe autant mon obanga Nzambe elegi même ba prière bato belé basala respecter la loi et la nature tambola na kobanga Nzambe eleki me ba prière sala o Nzamba lingi eleki me ba prière mais l'autre tu te le luxe à juste mesure il a sa biso et sa biso non Kofi Olomide akufa mais ce qui message en Nzambe apesi yo pour oyebisa mutu cela veut dire Nzamba a besoin na ye a besoin na ye lisusu et on a tindi yo abikendo yebisa parce que j'ai encore besoin de ces messieurs. Mais c'est comme ça un message public. Au leki na mona public pour sabat pour mona que non yon des prophètes de la nation. Kofi Olomide Koli c'est tout à fait normal. 70 ans c'est pas du mer à boire. Les lobby Kofi Robert la quoi Kofi passe à Koli déjà. Yon a loba que non ba prophétie na yo na tika on a évité depuis au moins na ngai. Nando mona ka ba prophétie na yen lo mwando ezara louche. Bilo o sala mon penga personne avant nando sala on peut ba master na ngai. Mais on prophétie on a psychologie on a non mind ezara non ozo mona oza visionnaire. Batu bele ba sa mambo sala église. Yo bandi nzela mona ba pasteur on kuna papa on kuna. Dans l'église à pasteur Mukuna. Dans l'influence oyo pasteur Mukuna zana. Pasteur Mukuna muto bani nzela mo. Ba kutino ba koyi déjà ba soni ka futa ba koyi muto bani nzela mo pasteur révérend pasteur Mukuna. Dans l'impact papa na zana. Dans le respect papa na o a dégager. Mais les choses athées. Papa na biso bankiesa. Mais yo zana niveau na bangote. Ma père on a dégager notoriété moko boy oyo sana ngote oza même pas na niveau na bango batozo benga ba petit lelo pasteur Kabundu Walesa mais Denis Lesi papa yo bandi ministère liboso Kabundu Walesa tala église Kabundu wa pasteur Kabundu Walesa yo bandi liboso na e mais telle église n'a eu pasteur d'église. Le roi salon dans la église le salon dans la pasteur. Est-ce que nous avons besoin de si nous avons besoin de katina vraiment? Donc n'habitez ceux qui n'ont les YouTube et la été d'église au moins à la wapi les na minute. Donc on compte à tanguena. Parce que yo comment na webe manioka. Donc salama kamo bubato omo bango kana nenga somo mais osano de bembe botika via Kofi Olomide Kofi Olomide asalimino lokote papa bato akoli déjà so boninga kufa oui akokufa ne mukolo Nzamba olinga pasteur de l'église na vraiment mondimi akufeli mama na ye. Autant la Bible, na cher au sa bêtise, na cher pasteur de l'église. Au ben à mon dimiaka. Yongo pauvreté à ma belle. Mon père que son âme repose en paix, il me disait toujours mon fils, qu'on n'a jamais osé la pauvre. Parce que la pauvre dans mon âme, s'il s'agit de lier la terre, il faut le lier pour un mot. Na vie bande na concept na batinu so na luka o s'en sortir na vie parce que chose na loroté oza toujours mon ngamba ya mutu koza mon ngamba ya mutu ba no elisumu oza jamais mon ngamba ya mutu Nzamba pesi biso nyonso ya potentialité
apesi biso nyonso mayele ndenge donc na baka nzambe apesa biso nyonso ndenge moko eza ndenge yo focus na vie na yo ndenge nini opesa le meilleur na yo pour oza résultat moko oyo andoloko tala ndeko wana pauvreté mama na kufi pasteur Laura Denis Lesa otelemisa na cher alobani babetisa bongo nayebi te église andeni première fois na mona pasteur azoloba aoprêcher na lingala interprète pas interpréter dans lingala mais je n'arrive même pas à comprendre donc yé mo ku to comprendre te une église na confusion dans makasi yo non bon combien de mortels l'église on est existé te semble so il le lok batu bala ba susute na ba église batu a décidé avant na ba ndako parce que ba comprendre que non te buso ba ya ebele na kata l'église maki on eleki mablo wana sala makana kumu parce que na mboko toza na biso mboko toza bovuma okosala lo wana cherté na nga psaume oyo ya David psaume 35:14 David a dit comme pour un ami pour un frère je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère je me courbais avec tristesse. Et ça, psaume 35:14. Donc, au moment où tu sois en attendant ma passion, il faut l'accès à compassion, il faut l'accès à mawana, il faut kabola mawana. Il y a un moment dans le bateau, basamo évolue dans la religion, bah évolue dans la spiritualité, soit à perdre un mouton à l'ingara. Au moment où on va vendre dans la sea. Bato nyonso bazoya na bavanda na se eza po nini ya kopesa moto na respect kolakisa ye mawa kokabola na ye mawa yo moto akufeli mama bareligion mosusu mama azala loka nzambe mama aloba nzambe parce que ye moto apesaka vie ye moto abombaka mwana pendant 9 mois ye moto apesaka vie yango moi je respecte beaucoup les mamans je respecte beaucoup les femmes. Maman paie sa vie. Maman a le droit de Nzambe dans la religion. So au père de maman, au père de Nzambe. Parce qu'il y a péché au vie. Mais au télé, si nous avons bon, on s'est moqué devant TV, devant cher. Puis ça numéro na yo. Bateau va y venir à benga yo. Aux amours $500. T'as un niveau. Et là, Kabundu Wale, ça ne jamais. Pasteur, on a un coup de chapeau. Vous bandez nous à Sima, Denis Lessime, l'équipe Bamona, la musique. Denis Lessime, la machine. Cher na ola ksara yomo, église mo bimba ola ksara yomo, mukuna, église ne babalo la caméra. Omo na batutu, na tili banda. Pasteur Patrice Ngoy Musoko, caméra tili banda. Kabundu Walesa, caméra tili banda. Moïse Mbie, caméra tili banda. Le seul église où caméra sera focus na pasteur, na prophète Ezara Yayo. Au prêcher na lingala, interprète par l'autre, interpréter na lingala. Au prophétie na yebisara ministre de la justice. Constant Moutam. Yon se lo kwana so yo betso na TV. Lo baka batomba baso bato ba mailete a olegan donc a ondi mayo parce que Constant Mutamba jamais oya bo lo ba yenote Denis Lesa kutana nga a ebisa nga yenote lo bozo langa lo bozo langa bon batomba so bino komba ba pauvre mandia donc tellement aux mandia o le rappelle na TV o beta batu greko wana o kanti geno eleka badora biso le karate. Na loba kuna olobela ote parce que eza ko commis se rabaisser na niveau na ngai na lobela mutu wayo na olobela culture parce que na linga ndule wana ya divers na ngai wana eza divers na ngai ndule mutu na divers na batu mse za bale ngaso ya ndule ya mutu wayo Denis Lesa jamais ngam na sika na zali wa sika Denis Lesa zali na yo peso motete.
So ebisi sika na zali ba singa pasteur kutino ali no yana pese mbote. So sika na zali ba singa yena pasteur mukuna ali no yana pese mbote. So sika na zali ba singa yena kabundu wale sa zali no yana pese mbote. Denis no yana pese mbote pour no zo eloko mokote. No mona eloko mokote donc na spiritualité tom songa na lekio donc ozana eloko mokote makiona na makiona. Obeta prophétie mo boliboso ozongisi video na sima. Oloba batu kino na lobaka da prophétie na sima o prophétie da likambo sala me po yo loba on église non na chair. Obo biso lo prophétie. O ba batimbi lo ba bigeno te pasteur tika lo bete lo wana te. Ya soni. Botika via Kofolo Mide. Botika Kofolo Mide. Kofolo Mide a patrimoine ya mboka na biso. Kofolo Mide so akufi za Afrique mobimba. Nde mtu ezana day. Papa makufa en États-Unis na match à rugby. Parce que 1 minute de silence, ça m'a étonné lequel ngana ndima ate. Que no papa o mbaza so si start na niveau États-Unis. Match à rugby américain, parce que 1 minute de silence pour l'artiste africain. Papa Wemba. Je pense que nous sommes Kofolo Mide le roi qui et au salaire le même. Parce que Kofolo Mide il a fait tout. Après si Congo Oyo, papa la biso Franco a fait ça. Il a tout donné pour son pays. So Kofolo Mide le roi qui président Fachi. A otinda bouquet de fleurs, mais peut-être travailler un peu dans des. Mais Denis les choses sont couffées. Ils ont rien, Ndumba, Batura et Mikende Baolanda. Wana notoriété morote na mboka na msako. Bato négligé wa pasteur wa Mikio benga o wa petit na so abandi na sima na biso. Bato ba lekio tilelo. Bato ba lekio musika. Balekio musika. Donc quelque part faut te baloni tout le bas. Devant chers à place au salaire bêtise. Devant chers à place au régler ba quantité. Olo agena o kufi, maman kufi avant, libosa Kofolo Mide. Ah, ata vous mabe, ata vous kofi en salon mabe. Tina cher olo belo rabo. O humilié na Moutuna sogi amondi minayo. Pendant toutes ces années, Moutana zala l'église na yo. Mondimi o humilié Moutabo. Pendant toutes ces années, Moutouale la maman na yo. Pour l'élection tendre micro. Pour le bêtise. Pénébité bâton, comment donner baraté. Balandara nini pa na yo te batongo pe comment donai baraté balandara nini pa na yo balandara nini pa na Denis balandara nini nzamba miséricorde nzamba mystique nzamba na formule te nzamba muta comprendre azate donc nous lo kansege no ko fa ku fa liboso tant soupe nzamba o sa ba la match au liboso so message ya populaire ya nation ya peuple o le dans la TV mozu message ya bongo aura jamais au Luxembourg Kofi ou bien ça pas na o benga o ce message numéro Kofi ba tun subalana o rotine ta audio na WhatsApp so ayo kite mitali mais yo tina ta message collègue na TV lo ba so Nzambali misabino vraiment parce que de l'homme sous qui s'en a mutema. N'empêche ça merci na bato tout na balanda ngai. N'empêche ça merci na Marianne